Tobonde. Ukumbi ya tata mwana mpe elimu santu. Yo zali tata na biso. Soko sengi na biso bana eloko nini ifo jwa yango. Soko topesi yo yango te okusepela te. Ya solo yo mutopesa kabisu papa kulutu. Pate azal na biso mutambulisi. Kasi ndenge obengeli ye epesi bisu mawa natina na separation ya musuni pamba te ya mulimu tokulungwa kakuna etukujunga pe kuna yango na espoir ya moko na kati na bisu tozali na yango po na separation oyo esalami nde tukukutana mikolo na bisu mikesani yo pesaka na moko mikolo na ye ayaki mobembo mikolo tojwa ke soko yango esili visa esili n'a rien à faire il faut tojunga isika na yo meto kujungela ndenge nini yango ana kaka nzambe tata nkolo Yesu musantu kamata mulima papa kulutu na benye papa kulutu pana nini yene mobokoli na bisu yonso tu famille mobimba mobokoli na bisu ye akukisi ndenge yo lingaki bobengi ye boyamba ye bongisela ye tikate azala na bino elongo po ate biso bana na bino tosepela biso bana na bino tozwa nguya oyo tokokusala ndenge tokokutambola na yango po ate tokokisa mikano na yo tosengi na yo nzambe tata nkolo Yesu musantu opesa biso kimia biso batototikali na kati na musuni pe na kati na mulimu na biso totosa mibeko tosala misala etozala bana na bolingo tosengi kimia na kati na mukili mwa biso ezali kado yo nzambe opesi na biso banda na Bazaire na mboka na biso na Kisasa na Bandundu na Equateur na Ozaire na Kivu na Shaba et le deux Kasai oriental na occidental ezali bele mukili moko pambola yango tikate batambulisi na biso mukili lata bango po ate bakokuyiba yo penza solo esika nini muntu mwindo alongwaka tala mpasi zali na biso na kati na mukili muntu mwindo azala mayela ndenge nini kasi amona nakaka lokola eloko zangi ntina nzambe tata nkolo Yesu elimu santu boza kuloka likambo na biso po ate soko tobongisi likambo wana solo tokuzwa maso mazana na biso mpusa yo muto yake na biso elongo yo mpe kujungisa moko na ndako na ye na kimia na tina na bulengo na binu na komu na tata mwana pia elimu santu. Kuya bango la ludikia isukia tuwe ibaswe kamutombe basonga kyomunza buna ya bandwa zikoti vyampasi etu bamono mumboloko kangwa kondo kwa jambu kondo kwa bile mujambu jato makumpa misaba jatisa mumalu bya kangulu kwa bisengwa tona kamba na teye ngungu pasi ya
bakongo menga mame masumpuka pasiza zingi ya mona mubia zuba ebangiswa mubia mana bangiswa mono iseja iswe kwa isu kwa mea tumwavongiza kutula makanda mano makanda ma kangu twakanga tubatatwe tombeka fetike mbae oh ofombe bantuta mungozi kwa bakongo menga mame masompuka pasiza zingi ya mona mubia zuba ebangiswa mubia mana bangiswa ono iseja iswe kwa isu kwa mea tumwavongiza kutula makanda mano makanda ma kangu twakanga tubatatwe tombeka fetike mbae bonga kaka mosamo no munwa boloko ekondwa fundiswa basi mona pelezo kya ya ulako ya siamana enungini kuna kwa kwanda mono ezikoleti kulwanga mkulu ya mazama mungwa maindu kwa keto ebana ya sisabwe ipeti zingila mupelezo mukuma kyange ndombe ya kandikilwa ekufa emamika banti mukuma kyange ndombe yasakanenwa kwa mitantwe muvulu zange ndombe yafinilwa muntiyala kwa bayala tyapwe kasi yafwila kune yasakanenwa kwa mitantwe. Vous avez tout dit. À vous autres, je ne voudrais vraiment pas vous faire de nouveaux discours puisque vous en avez déjà reçu de la part du secrétaire général. Et moi hier, je vous ai parlé brièvement, mais c'était une nécessité à ce que je vous en dise quand même un mot. En suivant vos langages, je suis rassuré et que les Kimbanguistes qui ont toujours été marginalisés seront à partir de ce moment bien précis considérés comme de véritables Aïrois. Parce qu'il y a quelque temps, nous étions vraiment négligés. On regrettait beaucoup. Mais grâce au concours du Tout-Puissant, les choses changent et nous sommes sûrs et certains et que les autorités peuvent compter sur nous. Les Kimbanguistes ne vous décevront pas. Les vrais Kimbanguistes, je dis. Parce que les Kimbanguistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbanguistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Nous n'allons pas vous décevoir. C'est notre pays. Nous ne sommes pas à l'étranger. Même si nous sommes à l'étranger, mais les Kimbanguistes qui vivent à l'étranger se comportent dignement. Comme tous nos jeunes qui sont venus de France, de Belgique, de la Hollande,
d'Allemagne, d'Angleterre, du Canada, eh bien, je pense qu'ils se comportent très bien. C'est pour cela que je n'ai pas de reproches à leur faire, et surtout de leurs initiatives. Vraiment, je suis très content, et je vous en félicite, et nous en parlerons quand nous serons à Kinshasa. Sinon, cette délégation, composée de 25 personnes, eh bien, cette délégation peut compter sur nous. Vous avez notre appui total. Et aux membres du gouvernement, à monsieur le gouverneur et à tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie, je leur suis très reconnaissant et je vous remercie.